biso toselimaka kaka na maputa te. Toselimaka kaka na maputa te mpona kocelebre nzambe asali biso bolamu. Nzambe asali biso bolamu azali digne ya korecevoir meme maputo tozolanda. Mais alingi tokola kati na nzambe. Amen. Amen. Thème na biso ezali la femme sage bâtit sa maison. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Soki totali na dictionnaire balobi que la femme aza être moko féminin. Mais ozongi na Bible elobi que la femme est une créature la plus merveilleuse. Amen. Bible elobi mwasi azali ekela mwa malamu nzambe akelaki. Po nzambe akelaki ye na mabele te. Nzambe akelaki ye na mokuwa. Azwaki mokuwa epai ya mobali. Alalisi mobali alobi tikala kreye mwasi. Mwasi bakelaki ye na mokuwa. Donc mwasi azali mwasi oyo azali makasi. Mwasi nalobi te kaka mama, mais mwasi oyo azali sexe féminin. Azali oyo azali makasi. Ata azali moke azali makasi. Tomoni exemple ya mwana na biso Emmanuela. Tala kobina amoni ayebi ke lelo ezali idée de la femme. Nayebi te mokolo yo oyo ozomona yango. Napena mokolo oyo okumisa nzambe lolenge akela yo mwasi. Akela yo na ndenge ya mabele te, bakeli yo na ndenge ya mokuwa. Akeli yo na ndenge ya mokuwa. Yango tolobaka ete mwasi azali dernière cartouche oyo ya nzambe. Oyo tobabilisa. Cartouche oyo moto mokelo okozwa munduki. Azala ba cartouche na yo oyo asuka lobi ekataka te. Amen. Donc mwasi nde ozali ozali cartouche oyo ekataka te. Soki totali tomona tokutana bafamili mosusu bato baliaka ensemble. Mama na bisoso atieli bana tozolia me mutu na mutu akata mosulu mutu azokata aloboko azozelela biloko esila posala nini alia ye ya suka eloko ya suka ala bino ozaka kitoko makasi baso tikala lia wana sa nini ya telefoite nana bibango te nana bibango te siki baba mama ya baluba bana ya baluba bayebi yango peta na baolia kutu ensemble mais moi musula ete na loboko poete mameta ate ele maboko tanto sabolia sika ya tena kuza nini esali komple bit news esalo lelo moko na mwasi mwasi na kakusho ya sikatana zaba kelaki yo awati mutu bazala pembeni zaba kelaki yo tozaleka bino mibale ya asimu kuwa akena yango alosala yango kozaleka ka bino mibale na nzambe yango balobaka mwasi azalokola liboki mwasi aza doktile mwasi aza na mayele oyo seke oyo nzambe apesa ye mutu azalaka te seke oyo nzambe apesa mwasi mutu ayebi yango te kaka mwasi lobele ye moko mutu ayebi yango yango tomi lobeli te la femme sage c'est celle qui bâtit la maison. Mais mwasi ya ndenge nini okoki kobati mwasi ya ndenge nini okoki kobati soki totali na proverbe 14 verset 1 otanga na proverbe 1 14 verset 1 j'ai dit au nom du Seigneur pour la respect à liloba na nzambe ekotelema. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. 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 Bible elobi ete mwasi oyo mayele mwasi oyo azali sage ye nazotonga ndako mais mwasi oyo mayele mayele yango kozongo ndenge nini kaka Bible esoke la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Esika wana nde mwasi azozwa mayele mwasi oyo andima Yesu comme étant Seigneur mpe mobikisi na ye azali mwasi oyo tobengi azali sage femme. Mwasi oyo atambolaka na baprincipe ya Bible ye nde azali femme sage. Mwasi oyo ayebi te oyo eza mabe nga okofandaka te tosanganaka totoba makambo oyo malamu te wana na mwasi na ye azali sage femme. Femme sage na sage femme eza différent. Amen. Femme sage azali mwasi oyo otambola baprincipe ya Nzambe. Sage femme azali mwasi oyo abotisaka bamama oyo baza na se. Amen. Amen bamama. Amen bamama. Différence na biso ya kowana biso tozali bafemme sage tozali basage femme te. Amen. Biso tobotisaka te owana mutu na mutu na mayele tobapesi ye toza na kategori bakusu baza bajournaliste bamama minga bato mosusu
mosusu bazali bacoiffeur muna moto aza na mosala na ye mais biso tozolobela mwasi oyo azotambola selo baparole na nzambe ye wana tozobenga femme sage amen bamama ye wana toza na posa na bokola tolobela mwasi oyo femme sage mais femme sage potonga il faut kwesa kazako tozalaka na yango ya mabe kazako bapesa biso ke mwasi atongaka mboka te esika basi bavandi esika bapola kotonga biso bafemme sage ifo tokwesa kazaka biso bafemme sage ifo tokwesa kazaka wana soki tofandi etina na mama minga bana baka teke tootonga mama bere bana baka teke tooloba na bere mais tozoloba oyo makambo nzambe osalela biso mama minga poni na ndako poni boye mama minga toza programme ya priere lolenge ya basi oyo tozali na besoin na yango na 2021 toza na besoin te ya basi bazalaka na bakazaka ya mabe tozosuna posa te ya basi bafandi kaka po tolobaka mabe ya mibali po tolobaka mabe ya basali na nzambe toza na besoin te ya basi wana leton prema ekomi mabe tomi prepare po yesu asili kobeleka koya mais yo kozala nde okotonga ndenge nini okotonga ndenge so ozalaka na vieille nature na yo topasaki 40 jours awa tobaki tokende marche vers Kana tokomi na Kana yo ozalaka na mituma Kana ozalaka na bilamba wana teki na 40 ya désert ozalaka na bilamba wana teki depo otolomaki na Egypte ozalaka na Kana kana sila change kana sila tikaki bilamba wana ya natambolaki yango na désert pendant 40 ans yo tiki yango totema ifo totika yango totomona mama oyo tolingi totonga eza slogan te bato mokili bapesi ya bango teme na bango biso toza teme biso bana nzambe nasiba message batisa mwasi oyo ayebi nzambe yende kwatonga mwasi oyo ayebi nzambe yende kwatonga me okotonga lolenge nini ozala na vieille nature ozalaka na oyo baloba basi batongaka mboka te esika basi bafandi balobaka kaka mabe yango te 2021 efungoli biso nyonso miso te satana azala kutu zinga aozela kaka mobali biso tokosala nini akota aopere mais yo ozali femme sage il faut changer yo obengami mwasi ya mayele mwasi oyo ayebi nzambe mwasi mokristo yango ezalaki naloba mwasi mokristo azali mwasi oyo obienga tino soki autrefois nayebaki te nga nazalaka bizaleli mabe ane oyo nalingi yango lisusu nazali mwasi mayele nazali mwasi mokristo kokobatika yo soki olingaka mokristo te ifo bayebaza pemeni omona te vraiment mama Florian akoma mwasi mokristo naka tolata yango te loka tolati maputa lelo eza bongo te ifo tosalelaka yango sagesse oloba ekozala tokobaki mwasi azali sage na comportement na ye yo moko milobelaka te ke naza sage efo batende bamoko kati na tu es une femme sage tu es une femme qui craint Dieu tu es une femme qui marche selon la parole de Dieu amen yango nini nzembo tosenga biso baparfait oyo nzembo tosenga biso kutu mpe moi ntango omona ke moto akoti awa nakotita biro mama patisa biro opeka mwasi mokristo aseyama toyebi tobeta basolo ezanga ntina te me toyebi koluka oyo nazomona te oyo naoluka mama beti na mikolo pena papa makelele babeti mama changele place te wana te nalingi mama beti ya bongo te opasa fanda na tokondela oyo apesaki yo libala akopesa yo mayele po tiki belobi ete la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse toko libozala mwasi mokristo ya mayele ifo koyeba kobanga nzambe kobanga nzambe te kasi mpo ya slogan yabi ke l'église nakoki kolata yo bakuseti belibanda bakolata oza mwasi mokristo te soki bimi na quartier motu mwa likapa na yo na kwati mwa libele mwa na nsima tala kosisaka
oyo. Tokosala évangélisation ndenge nini. Tokosala évangélisation ndenge nini. Kaka bizala ya mabe. Nga naza sage femme oyo. Bilobela nga naza sage femme ya oyo. Naza femme sage ya oyo. Naza sage femme ya oyo. Nazali sage femme oyo kotambola. C'est ba principe ya Nzambe. Nalingi natambola lolenge Nzambe azosenga. Nakoluka badina oyo malamu ya mabe na kolinga bango te mpo ozokosala kaka nsima. Kutama abima Egypte ezelaka 40 ans. Mpo alingaki esi kosoma kuna. Marche ya 40 ans ezali pasi. Marche ya 40 ans ezali pasi. Kosala 40 jours na jeûne prière ezali pasi. Mais soki olongaki yango ebongo ya mike ozokolonga ngo te mpona nini. Comportement ya mabe totika bamama. Totika mpo tobenomi basi ba Kristo. Mwasi mokristo atala makambo nde bato baotala te. Mwasi mokristo okola mokanda ya 1000 fois. Nzambe yo nde kovoye 1000 fois okokobola. C'est possible. Soko beleli Nzambe. Soko beleli Nzambe. Nayebi histoire ya Reine Sheba. Reine Sheba ayokaki bwana ya Salomo. Abilobeli ngakona kende tipa akwa Salomo nayeba sekele ya ye ezali nini. Tipa akwa Salomo. Tipa Salomo. Ndenge yosoka richesse ebele boye. Ozwaki yango ndenge nini. Salomo ayebisi. Ngai esekeka Nzambe apesa ngai sagesse. Amen. Esekeka Nzambe apesa ngai sagesse. Kaka apesi nga sagesse. Nsima ya sagesse nde ba richesse nakomi na yango ya koyo. Nayebi te na priere na yo semaka nini. L'homme et l'argent appartiennent à Dieu. Nzambe pesanga mbongo. Sengaka Nzambe kwani. Sengaka Nzambe sagesse. Ayebi soki apesi yo sagesse akopesa yo ngai. Soki apesi yo kwanya akopesa yo mayele akopesa yo ekotika te ekoyoza omiko ekokoma apesa bibola. Amen. C'est pas ça le impossible. Mais si c'est toi yo changer. Yo changer kaka oyo ezali kokanga yo botonga te. Okobatir ndenge nini. Okobatir ndenge nini. Kaka bakanga te bakotokaki oyo botoli botonga ndako Nzambe. Kaka bani botoli botonga ne baliki kaka kotaka bofoi kotaka bafoi de grâce tosumaka babola ozotonga bakaka okotonga yo nde toloka ndako yo otonga otonga ndenge. Opesa mokili Nzambe opesa ye awa yo ndoyebi etala ndenge nalingi te tika makambo wana. Mwasi mokristo azalaka bongo. Mwasi naye na bwani akabaka te na koyimalima ozobloke. Topesaka Nzambe oyo ezali ya Nzambe. Na ndako komona te oyo mpenza aza mokristo. Toko amona mokristo moto amoni yo nobi asali aye na ekristo osali otongi te. Po awa tona basi bamasoki mwasi bamasoki atonga balobela yango te na femme sage batisa batima mwana oloba ntango batina comportement ntango batina bizaleli esika yo ofanda eske bayeba koza koma mwana na Nzambe ntango yo lekisi bizala ya malamu noki motima wakozala bakoazaa lobi akolisi eske bana te yaki ayibi ndenge mais alandaki yo peut-être asimasolite ngape fongakende yade Nzambe oyo esamala Amen. Moi, ça, c'est bien à toi. Il faut avoir une initiative. Amen. Amen, maman. Moi, ça, c'est bien à toi. Il faut avoir une initiative. Bon. Là, il faut pas avoir un papa. Là, il faut pas avoir un blanc. Moi, c'est au Christ. Amen, maman. Moi, c'est au Christ. Il faut ça. Là, vous allez venir pour continuer le ménage. Comment c'est dans Nzambe? Apesa yo te. Ayebi koleka. Ngako moni esimba te. Tokaka na Bible. Nyonso tolukaka mokili oyo eza na Bible. Nyonso tolukaka eza na Bible. Si elobi ete na mokili oyo mwasi ekomba kozala te. Yo ozala ekomba te lokola nini?
initiative. Quand il a ça, et si il a ça, il y a mais il y a l'initiative qui est parce que dans le monde, moi, ce qu'on dit dans les gars, et si il y a ça, il va sentir que Azali Wanda. Mais comme il va faire, on est comme une ça. Là, on va se demander, mais moi, ce qu'on dit dans la vie, il faut que l'église soit loyale. Il y a quoi de et ça, il dit quoi de à cette initiative, pour dire voici mon Christ. Voici mon Christ dans le milieu, quand on va faire le foyer. Attends, il y a où d'autres? Non, nous venons de ça. Ça m'a évité. Tout le monde, nous avons appelé la vie. Moi, c'est tout. Attends, ma bonne côté. Ma bonne côté. Moi, je suis le bac d'Inzab. Là, je suis le bac. Famille, je suis le bac d'Inzib. Mais là, il n'y a pas de nous. Je suis le bac d'Inzib. Pas de choix, ça, un tableau ébélé. À ça, un tableau ébélé. Vous savez qu'il était premier à voir l'époque et là, pour visiter, à visiter. Maman, la femme, papa. Comment tu l'as béni pour la maman? Mais béni pour la maman. Pour décider de la vie. Simba, il faut pas faire il faut aller avec l'initiative. Amen, maman. Moi, je m'occupe de poste à l'initiative. Moi, je m'occupe de l'époque au bas là. L'époque, il y a beaucoup d'habitants pour partir à la terre. S'il est long. S'il est là, il y a depuis au dia. Moi, je m'occupe de la maman. Depuis au dia, vous savez, 10 ans, 7 ans, 3 ans. Deza, naka pote kutila kapa baba kusela bakiti. Ane machela kangaji. Mukata bele yo tija boga bogo. Moi c'est mon fils dans l'initiative. Amen. Qui va pas tout ça qui faut lui doit le faire le autre. Avant il dépose ton âme ça va tout faire les charges comme ça va pour la faire. Moi c'est mon fils dans l'initiative. N'est pas beaucoup dans la pour avoir la si la copa plastique.
Moi, la partie sale, mais yo, c'est que c'est les malhonnêtes, moi, la voisine. Tout le monde me dit, parce que même si la voix est lingata, aussi, c'est les malhonnêtes. Papa, le monde est au 4 ans à Mongo. Au même si des bases dans la vie, parce qu'on vit le poète, tout le monde est à l'âge. Puis, mais l'objet, la circonstance, nous sommes alignés. La circonstance, tout ça alignés. Il y a d'abord que vous avez la malade. Eh, moi, c'est mon Christ. Pourquoi vous avez la malade? Amen. 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 Maman. La télé. La télé. La laxité. La laxité, maman. La laxité. La laxité. La laxité, maman. Maman, tu as l'église, hein, pour faire maman. Zoma la dame, ça c'est ok. Mais comme il y a un bosso, maman est là. Alors, Zambé, tout est validé des validités. Amen. Tout est validé des validités. Mais là, on va tout là-bas. You can see go. Osongani, il a mal à la tête à mon mingi. Ça va bien ça ici. Là, tout va. Voilà que ça ici. Voilà que ça ici. What's my Christ? À partir de là, il y a besoin de qualité. Si tu es qualité. Maman me dit, maman va attendre maman, il va se la voir ça ici. Quand on va gagner, babi maman a ça de. Amen. Babi maman yo a ça de. La
Saya
c'est là que nous autres venons dans ma paix. Donc ça dit oui. Donc qui est le côté? Il est là ici fort. Donc on va aller au y a pas de ça bien là. On va passer à ce bon lit. Dans un côté là, il y a des choses qui sont bien. Mais ils sont pas témoins là pour ma face. Mais ils vont ça là. Il faut vraiment la paix. Oh yo. Voici mon Christ. Amen, maman. Et si la division est là, Dieu sera là pour ça. Otoba. Et puis le premier va dire, amen, maman. Puis ce que nous passons par Christ. Nous devons d'autres. D'autres contacts comme ça. Ça n'est pas ce qu'on fait. 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 Mais ça va pas. Ça va ça va être amen. Là. Moi, si mon Christ va réveiller ma $10, à $1. Bon. Hein? Quand on a qu'à le désert là. Bon. C'est vrai? Là, que ça papa et moi, $10 la chose. L'union fait. Comment dit d'autres? Voilà, moi, si mon Christ mourit. Moi, si mon Christ mourit, il va payer 5 000 pour aller. En ce moment, il va la robe. Quelle va la robe comme un mini bazar? Bon, il faut 5 000 fois. Moi, je vais aller solo, et ça, c'est pas la ligne. On y est qui s'est quitté. On va la faire. Comment ça, je vais faire? Il y a ma maman. Amen. Voici mon Christ, il faut changer. L'union fait la force. L'union, la unité de ton corps. Ton mandrapo. Amen. 1000 fois besoin de Torah. La 1000 fois, qui se moque de la guide, 1000 fois. Baba, qui se met sur sa ligne et son guide. Comme il dit, ça va avoir son fils. Ça va être ça 1000 fois. On peut se dire ça en fait. Après ce 10 000, après ce 1000 fois, on va dire 10 000 fois. On va 1000 fois. On va 10 000 fois. On va 1000 fois. Parce qu'on vous en a voulu. Amen. Parce qu'on vous en a voulu. Parce qu'on vous en a voulu. Il faut pour maman. Comme ça, le temps de sa ligne et que les gosses. Le lendemain, on peut contribuer dans sa table, contribuer pour la table, contribuer pour la famille. Amen. Amen. Amen, ma maman. Contribuer pour la famille. Texte l'église au bout. Oh, on y va servir. Vous êtes ma maman. Vous savez la main de compassion et de cause. C'est quand on fait ça, c'est pas la main de papa cause. Pas de l'ordre de venir. Quand on va se faire, après le moyen de pas on a fait si haut. Après donc que le boss a au moins le quartier. Au moins on a la main bamba. C'est ça, moi c'est pour la question de haut. Le haut, ça pose la haut. Moi la dame, attends, tu es la main. Tenez la haut. Mais ça me la main. La mola passe au Christ. Ta mola la Zambe. So what la Zambe, il faut ta yo. Biso ba eto boti kama obate la bana. Biso ba tozo ko aspirer le mariage. Zamba ko yo ça. Amen. Amen. Passe au Christ. Aluka ka toujours Zambe. Parce que tout ça des jours dans la parole de Zambe. Pour votre sagesse de moi, si mon Christ doit être la Bible, le dit qu'à dire que là, on va dans mon petit couteau, soit qu'à péter la prière. Nous avons besoin de la prière pour être au maman. Sans la prière, on va être au matin.
papa esika mpe na mosala o bapriere eza na ndako. Amen. Mwana baza na classe amolingi ekoma neza makomotelemo parce que mabe kopriere. Amen. Yango nde totonga na liloba ya Nzambe, totonga mpe na bamoma ya priere. Bapesi biso lundi déjà balakisaka lundi sacrifice kokata lundi sacrifice na 15 heures na PDR le pasteur apesi bamama eza opportunité monene toseli ezalaka tozwa lipakoli ya lundi sacrifice, tozwa lipakoli ya 18 ya lundi sacrifice kokomisa yango joue te zwa yango kosala. Amen. Moi, c'est mon Christ. Médite les jours et nuits. Continue. C'est alors. Yo travaille la table. Au quoi la main? Aux assistants. Pour y avoir autant, il faut toujours préparer à papa. Nous avons la contribué pour l'église, la tonga. Mais la banane, la stima, la maïs, la ligne. Nous avons la communauté. Mais il faut ça. Amen. Nous allons ça. Nous allons nous lever la table. Au créer la moitié, mais au pays de la Iguania. Au procès de la commandement, c'est mon Christ. Comment mon Christ est allé au loup. Comment mon Christ est allé au loup. La maquette, la maman, on va voir mon Christ au thé. Mais nous avons au pays de la maquette. Nous avons au pays de la maquette, on va voir mon Christ. Ça l'a été. Là, ça va pour la photo. Natonga etonga na yo nkolo, natonga mpe libota na ngai, natonga mpe famille na ngai. Esika bakoki kotonga te ngai na continue kotonga wana, esika bakoki te ngai na banda kotonga wana, po ete ngai mikaba epai na yo, nkolo toya epai na yo na pokwa lelo. Yo okrea biso femme, Nzambe alo okrea biso femme po ete tozali oyo ya malamu, yango nasengi nkolo. Pesa ngai makasi ya kotonga. Pesa ngai makasi ya kotonga nkolo. Nazala kwa tozali kotonga. Singa na ngai bamona ete nazali mwasi mo Kristo. Yaka kubima na ngai monoko na ngai epesaka toujours parfait ya bonne odeur. Mana kubima kati na monoko na ngai ayeba koinstite baninga ya pembeni na ngai nkolo. Nzamba lola. Na biso moko tokokoka te. Yako tosengi nzela na molimo mosantu. Molimo na Nzambe asunga biso. Molimo na Nzambe asunga biso. Molimo na Nzambe asunga biso. Asunga biso tozala bafemme bazali kotonga. De femmes sages. De femmes sages abalona. Pesa biso makasi nkolo. Pesa biso makasi. Ezala kaka slogan te que la femme sage bâtit sa maison. Mais tout vivre ya moi du jour au jour nkolo. Tout vivre ya moi mikolo nyonso ya nkolo ina biso. Tout vivre ya moi chaque jour de nos vies. Père, nous avons besoin de toi. Tu es notre makasi epai ya yo nkolo.
nous te disons merci. Merci pour la vacances de l'opération de la peau pour aller l'eau. Pour être de communication, on va dans les visages. Même on va pour ton maïs. Continue sur la prière pour la naissance. L'esprit qui convainc nos cœurs, Seigneur. Qu'il soit contre notre service dans ce moment, Yahweh. Yahweh, ton parole, ton commission, Yahweh. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance révèlent à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur bénisse toutes les mamans. Bonne fête, ma maman. Bonne fête à vous toutes. Que Dieu vous bénisse. Que la sagesse soit la pierre d'illustration. Amen. Et nous allons ces affaires à ma maman. Au passé à mon présence en Zambie. Moi, au Mobimba, au lieu de un jour la semaine, nous pouvons ici ma maman des jours. Amen. Nous voulons parler de la sagesse. Lobby l'a invité Monica Moussoussoya, que vous avez une oratrice, Adam Konzimonene. Amen. C'est une dame qui a marché avec le Seigneur, qui a un témoignage que je connais personnellement. Amen. Elle a perdu son mari trop jeune, elle n'a pas de le lot a bondi, nous avons commissaire procureur général de la République. Amen. Donc, Banda Atikala qui veut, après Sylvie Naïe dans Zambé, Zamba faire, il y a ma faveur et belé. Amen. La prière est une force et la femme au milieu des hommes ne peut se distinguer que par la sagesse. La sagesse n'a pas besoin de diplôme. La sagesse n'a pas besoin d'intelligence. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. On ne peut jamais aller à l'école pour avoir la sagesse. La sagesse, parce qu'on va vraiment employer. Distinction, différence et à base. Et ça la maille les moi si nous sommes tous à la maille les beaux bétonniers moto. Amen. Autrement na moi si na ba diplôme et mon côté na makambo so azo sala yoko to tanga to le ngai na niveau na nga. Jamais na aucun service na niveau. Biso to sala to ebi makambo le kala na entreprise na na. Amen. On a compris ce que la Bible dit. Moi si baba ngati pona mayele te baba ngati pona bwanya lobia kozala wa bengisa baba misusu ba ako expliquer biso na kati ya mibali mengeni na kutana na ba chef de l'état ko baba balobi moi si wana linaka masekite aza vletu malinga basinga te na lipekate esango na ekinga bongo na sagesse kati na mibali lelo atongoma. Amen. Les lois de Moama, azoté à l'Ilobanzambi, azolakisa bana nzela ya Nzambe. Ako partager na biso expérience wana lobby
Akoya avant et elle nous parlera de la part du Seigneur pour assumer otala oyo zangite metala o nzanga chikati na yo yango nde ekobongisa yo tobeteli nzambe maboko totelemi totele priere alelo otomoni mwasi na kopambola yo tika nzambe alola sala yo bolamu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Sagesse, au botamaka na moté, kasozonta yango uta, opesaka bomoyela yo na Yesu. Otambolaka lisusu boni ya mate. Basi nyonso baza lolenge moko, mais basi nyonso baza na sagesse moko te. Nzambe apesa yo na haute sagesse, qui va te distinguer comme Esther. Apesa yo la haute sagesse qui va te distinguer lokola Anna otambola na mokili oyo na bwanya kasi na bonyama te. Sagesse oyo nzambe akitisi likolo na yo na pokwa na lelo ekotisa yo bisika oyo ozomelite te, emema yo esika oyo ozomelite te, ebeta lisolo na yo bisika yo na lokomi te. Batala yo babenga yo mwasi ya bwanya, batala babenga yo mama ya bwanya. Wanya na yo efungole na yo bikuke, wanya na yo epesa yo ba relation, wanya na yo atire faveur na bato vers yo. Na pamboli yo na kombo na Yesu, na pamboli ndako na yo, libota na yo, libala na yo, na pamboli kozonga na yo pikoya na yo esika oyo lobi. Tika ba ange nzambe batambola na yo, oyo ezalaki pasi ekoma pete. Pasi oyo tikaki na ndako kozonga na yo, nzambe apresele yo apesa ngo solution. Kobima na yo na kati na esika oyaki maladi, nzambe abikisa yo bima na esika ogeli. Oyaki na problème songolo bima libéré. Koya lobi venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Participation na yo na réunion ya lelo epesa kinya na libala na yo, epesa kinya na ndako na yo, na mosala na yo, na mombongo na yo, esika nyonso yo kokende. Na kombo na Yesu tobondeli tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.